Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Comme un petit stade. Aïe. Bonjour monde entier, bonjour Balandinion sur Mati Kasongo CAS TV. Merci na kozali beaucoup ya kosala émission oyo ngai votre humble servante Krita Mandungu na présenter les bino yango lelo. Na ye moko mon boss Mati Kasongo CAS longia ba bébé. Lelo na plateau na ngai nazo préparer les bino invité na kombo ya phrase as animateur munene. Avant to bandana phrase na koyebisa bino ki émission oyo vraiment une émission epesaka makambo si tu ezopesa makambo mikolo oyo ya olobelati ya ye moko mon boss CAS Kasongo elongia ba bébé. Na émission oyo tolobelaka musique, théâtre, sport, pourquoi pas politique. Ndenge na ese bino dès le début émission na bino na yambeli bino animateur munene na kombo ya phrase. Bonjour phrase. Bonjour na moko Greta, hein? Cas Mati Cas, hein? Donc ba maramba boye donc tous en avons vraiment besoin ba mbote na batu bazolanda nga ba mbote na les maîtres de la musique africaine Maestro Fabregas, papa na Jezina Brian. Il y a Maman Terry Alino, donc à Bambote vraiment na batutu. Merci beaucoup frère, c'est vrai que c'est la première photo yamba na site na biso Mati Kasongo TV. Oye bisa batu nyonso bazolanda yo ba fan na biso puis ba fan na yo parcours na yo sala na monde ya musique. Ouais, parcours na ngai ezama mulai ba on a qui pas fait na JDT. Après na qui pas fait na JB Piana, après na ye et pas ya Maestro Fabregas, wana ce qu'on est na ndako. Donc villageois déjà. Hein, kunande ici ka vraiment ba découvrir nga. Voilà. Dans ces phrases oye nanda kuna yo ya Maestro et pas Fabregas. Tant vous allez que pas JDT ko ko ba biso ba cri pour monde entier et ba oh ba cri au boaka et puis au zongeli biso c'est pas papa chéri n'est pas bien. Pas JDT na boaka e tobina Obama. Papa popi kulumuna kidiaba. Wana na boaka kulumuna kidiaba. Wana sikona yo ko boaka siko pas JB na boaka ki. Bina dama me mama na sebo mama pona boudin wana bakwenda ma yagusa madumbu to bina kabidenda ale sulutani ale denda yo moko donc c'est ça quoi. Merci beaucoup frère il fallait toujours kaka et pas président na biso JB on a pesi mbote ozali wana te pourquoi ozali lelo et pas maestro lelo ni ne pousser aucun de pas maestro. Non on a qui pas maestro parce que papa chéri pe nazaki na ki bien mais MC nzamene ntalinga kaka na longwana pas maestro pona nazo attendre makamna wasala. Donc c'est ça quoi. Avantage nini oyo trouver pas maestro on a orchestre wana mususu trouver te obeti la source ba bien matériel te to obeti la tozo bana bezo to ça ba savourer ka musique ya bien. Il est important wana musique ya bien donc o dana ozwa ngamom na yebi batu batna batala biso balinga ka musique to pesa ba ka musique ya bien. Donc avantage déjà vraiment est belé non pour se sentir à l'aise naza vraiment à l'aise. Nabi que Alain Alino grand Alino hein les grands gérants na club Funa à Hollande biso donc très à l'aise penane naza. Okoko sepelisa balandi ya Mati Kasongo TV et puis na Mati Kasongo ba cri oyo boaki na Villanova. La cri na boaki na Villanova, kuna na Villanova na boaki mata kuna Zulu papa na Jezimbu yulu mata kuna Zulu ayo vana na ngwende après na bagi fabrika saboya ka ulinga chinoise no kita ko bota jaki tolo après na yako boaka banda na boya ba chéri na koma ko boma mbongo soki na yoki mwa mposa na kendaka kuna na baka juma hein lokola papi le roi lokolo formula suka lokolo ya pembe lokolo papa na Jésus hein Logolo Kevin Sumbula bazobeta miziki kazi mizu na Fabro. Omoni babiso to yemba kande bakri bazobina hein na ko biso obwa kasiko ya maestro abeke face ko bwa te yemba oeza ba animation chantée donc c'est ça quoi. Après na bokela ibongo tala petit monini ni loketa pete ya yemoko ya ko louete ya babuchute tala ye nzoto pete santé ya salade yo
allez toke lidi mukuna David lutete mama sala lokolo zomona kazomona te donc to betele bango bongo après to eli bango susu fabrika se photo ko komodi panda miziki makomia ntalo ale bana babutuka papa na Jésus tintiba fabrika se photo ko komodi panda miziki makomia ntalo ale bana babutuka papa na Brian tintiba yo ka bafona bimisa donc après na lobaki na kobwaka na sifflet bakobina na bongo yaya la danse du roulage toke pri Greta pri ça c'est la danse du roulage Greta acoustique moni ba chera di bomo pla ba benga ba chera novelas donc so za di bomo pla bo fo ba Greta novelas moni photo honoré bino tema tout ça na moi na bino donc c'est ça quoi. Vraiment et pesa zuate ba baza mabuminana et pesa zuate donc quand ba lobi ba fille ma bomu pla ba benga bango ba novelas phrase yebisa biso et pas maestro sali combien de temps? 3 ans. 3 ans et pas maestro. Oui. Au bénéficier nini? Moi na le béatin ba na bénéficier quand na ba travail na no sala ba yo kanga ba benga nga ba féliciter nga. Au voyage rapide. Tu voyage à tout ça dernièrement en Angola kamiti to ke Japon. To ke maman Japon. Ya solo wana yokumisaka ate pona maestro. Kende pena Japon. Na au monde au vent d'Arabie phrase na Japon. Pour fona ke yo kala pe japonais kuna moni. Pour ce que France to ba France to kendo lo ba français. To ke na so ta Japon. To bo kata yaka nanu na japonais ba nini. Ba bien ngoni. Donc c'est ça même ba soutenir biso merci Zoya album na biso album à maître et ça mise en jour cible biso to na merci wana est-ce qu'on a dédié nzembo nanga pas sapo de palesi Jomo Zola Tamikolo fils aîné l'homme au ballon donc il y a Zola Tamikolo à Paris donc bambote na yi donc nzembo ne Zoya sur les fundi wana est-ce qu'on a yembi hein sur les fundi na mboka sola sapo e fundi de palesi sapo kotiawa sapo hein. Voilà, vous comprenez que la phrase vraiment palo la phrase yebisa biso na génération na yo banimateur nini on dit makasoka boa ki penza bobino banimateur ba boka belé ba 3 jours ba boloké banani ba tango fort ba boka bien wana mutnanga ba bumbuye selemba ou ba basé belé ba banani ba basé belé yana sabalo pe na pesi mbote manyoko frites esika zali ba courage na ye na prison donc nzamba fongolele ba porte na yebi ka obimesi kaza wana yepeso aboka bien donc ouais menga na animateur akala na pesa ba lobeson pota ba kene ba animateur basé belé ba boka bien na mboko donc c'est ça quoi yango mikolo na oya ozalaka likangu nanga c'est le passé omoni yamati kasongo ozalaka likangu na ye c'est le passé donc des fois te ba base la novelas kuna ce qu'on a ba tu batala la novelas bazalia wa vraiment novelas c'est le bela et le ma trop phrase yebisa biso bombeli biso ni na kati ya novelas bazalia wa oyebi Marina da bananda da bagangi oyebi Santibanez oyebi Ricardo oyebi Lupe da na ba de yo yebi Lupe da ba bébé da bagangi na ndako biloko novelas osesi la te donc rien à dire base de la musique a bien ba contacter na plus 243 89 26 26 852 donc plus 243 89 26 26 852 phrasologie na bino yo naza pona kosala la bino misala ya bien studio ezoya boya to bo rabino na novelas to bo rabino na banzembo bien to bo solo la vraiment ba conseil na bino kosala biso bien devant la main hein premier ministre bureau privé moni na mona se soumettre l'ouaji hein donc rien à dire quoi bureau peneza et vanda quoi donc na moni pe mère na ngadanki ngonga hein Nathalie ngonga hein Soleil ngonga wana eza libota moko donc bambote sika bazali bazo soutenir toujours musicien na bango merci beaucoup. Voilà, Robel Mandungu Easy, mon petit frère propre, Rit la couronne, mon petit frère, ma petite sœur propre, privée. Ma maman chérie, Annie Motomba, na pesio bambote siko zali. Phrase, yebisa biso. Relation na yo, na animateur, ya groupe na, ya Villa Nova te. Animateur mususu, pardon, et zandengeni. Ah non, bien. Ah ouais, là vraiment merci. Donc, OCP là quoi. Donc, c'est ça quoi. Ok, merci beaucoup, Phrase. Nangena loba.
relation ou nini oboza nango na relation nana banimateur ebele tosola na soso batango tosola na babuluki banimateur bazebele toana bato vraiment banimateur bazebele misi pe tosola te donc c'est ça quoi mais eza nona ndenge faute pe biso tobetaka musique ya mboka ebisanga lelo vraiment so olongwe Villanova o visa okende na orchestre nini o esepelisa yo moi teke masa na seda longwe mama se mama biso aba village so na longwe fona sa mama nanga dato kilo ota dage mise mo ta biso siko biso tno abo to lekana ba leader musuna ba gaz te ba orchestre bien musu pe ezali ya makasi ya likolo no biko zala wana siko biso na biso ke mise bango ba orchestre likolo za metal ya biso Villanova ba biko orchestre mo ba jeune ezo menacer so menacaka na banzemo na ba sebento menacer donc c'est ça ebisa biso na génération na bino atala kuni na bua kaka o ebangisaka yo lobaka vraiment fona koma lokola ye te nga animateur koma lokola nga déjà baleka loka batutu kalu jinde ba vie na biso ba mon premier bango da ba sabilo musu ba ada na banzela biso siko neti nga bo siko fo nalinga na sala o koleka musu via salaki to na sala tana ba niveau via salaki na moni mère nga danken donc ba obakela biso ba cri ya ba animateur ya orchestre mususu o vraiment ça là yo bien soir obaki cri moko ya orchestre na bino ti ya libanda ya orchestre na bino tata moko na suka mboka botaki bana ne mibale moko apesa soki na kombo ya mpia moko apesa nazalaka na kanda ya vinanga lelele mamelo tatano na mama nono sipie anzolo wato moni na système abenda kono kimba moko na vie rey mago donc tolingi mususu wana te ate pa Robino mutu mo sepela na mususu na ndoka abere sina genda kina feti ya banasi Bexi mwana te parce pas Robino tona posa pe pa Robino ta la ko tie ba ambulance bazawana baboka bien yo te kuna siko ngana olinga siko ponga na animateur première fois deuxième fois ana muzusu omo na boki mais voix na eba na chawapi voilà nous arrivons à la fin de notre émission na lobby était que mon boss Matika Songo kasi ba mbote belé na yo balandi ya site na bino Matika Songo TV bozala toujours kolanda yango bo s'abonner ça si tu veux pesaka vraiment bilengi si tu veux vraiment ezo talema si tu ya makambo ezo pesela makambo phrase boka quelque bat na yo linga Joël Koufle wana partenaire wana ndeko privé mutu akati Joël Koufle Dieu mo wala tarafort azaboga aza bien azo sola bien wana famille depuis libota Joël Koufle garçon de disque tour na chaka 2-0 fois pour la 2-0 moni na nyongo wana na wana esali moi 2-0 papi les cartes illimité bilanga héros omoni ba via bongo so baza ba mise ba progresser donc ba Pierrot Nzaou tonton babachi le tenant du titre à Charles Makanda moni mutazana l'homme l'homme au grand cœur donc des fois tu vraiment ba contacter ngana plus 243 89 26 26 852 ba komelanga na Facebook sar gigi phrase ba ozwanga to so la vraiment bien merci Zoya wana na olo bakaka batu batala ka novelas bazalia wa OK batu batala novelas bazato comme vraiment na suka émission na biso na pesi merci na ba nyonso bazwa kitanya kolanda site oyo na tikeli bino wana siko na bagi fabrika zevota ko modi panda miziki makumiantalo ale bana babutuka papa na Jezi tintiba fabrika zevota ko modi panda miziki makumiantalo ale bana babutuka papa na Brian tintiba bla 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 da pri roulage alembi ezo senga mbota likasu osalaka likangu nanga c'est le passé on est allé passer pri omoni luketo eza biso zo makolo tout ozo beta de makolo eza temo oza lokolo moko ozo bina lokwa muta maladi fe okufa lobi non animateur o asalaka ba cri ayaka na ba cri na ba danse donc faut luketo eza la mamti fe salaka ngana za papa mwana papa naza ko hériter mama mama eso pour papa luketo eza boro pesa donc c'est ça quoi masa nanga dievala mente nzoto pete santé ya salade Matika Songo
Kasongo Machi. Machi Kasongo. Bon. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika, son Matkasi, de longue date. Comment tu sais? Aïe.